Mbote na be nyonso balandaka Irsil Bote la TV mbote na bino nyonso esika bozali balobi affaire sai ya Gabi aye lisusu kotumba mboka tozo mona likambo ndenge zo kende ndenge bandaki kuleka depuis ba publication ya photo ya sai na ba video ya sai oyo akendaki kobala Nadege tomoni makam ndenge zoleka alors ngai pe nazotila bino ya Gabi boyo kape ya Gabi ndenge atumbi lisusu mboka kande babenga kaye Gabriel Tumba ayepe lisusu kotumba mboka na ndenge na donc où allons-nous na ebite likambo yo soki tozo mema yango wapi ya sai oluki makambo na ba comédien ya sai oluki makambo na ba mama Vero oyo azabongo mama ya bana na balobi mama Vero abokolaka bana 6 oyo ya sai ye aboti ndambu sai pe aboti ndambu libanda ya Gabi apesi explication claire concernant makambo. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous dans ces ambano ya liboso obande ko leka no kaka o tomber na Irsil Bote la TV, abonne-toi na sengi o penza o s'abonner o commenter o partager vidéo na biso e komela batu nyonso bayoka ba propos ya Gabi bayoka nini o ya Gabi abimisi pona mama Vero. En tout cas batu mutu soka lingi mutu ezalaka bongo. Donc ya Gabi a témoigné bolamu ya mama Vero, et puis a expliqué biso pourquoi sai ake kobala mama soki mama Nadege sope to benge Nadege sope mama Nadege toye bate pour bien ça déjà mama ya 3 bana o aboti na tata donc aza déjà moi si abota déjà bana misatu na batata différent abota bana misatu na batata différent avant daka na poto na Château Rouge wana ya Gabi nde ayeko éclaircir biso nazoti ke la bino bo s'abonner nanu pour que toleka na ya Gabi toyoka ya Gabi ndenge atumbi na ye lisusu mboka donc ye pola kita pelisa aboma moto ayepe ka lisuku pelisa moto donc dossier sai o nazo bisa bino bandeko nanga ekosila lelo te dossier sai ekosila lelo te ya sai amemaki mwasi na ye na bana bango nyonso na poto amemi na belle famille na ye ndambu na famille donc lokola 15 personnes oye amemaki na poto dernièrement et après toye komona ya sai ake kobala Nadege et na tiki bino toyoka nanu mama na biso Gabriel Bolembo ndenge atumbi mboka na likambo après tokozonga sima pona kosilisa analyse na biso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Tout ça j'aime s'il vous plaît. Sali passe. On va dire sali passe parce que mutu azaka mutu. Pour le peu peso ba sali yo bongo. Pour sepelate. Solo c'est sa vie. Si vous avez makamba so c'est sa vie, mobile ya koko bala na eba simisa to minei. Eza vie na ye mo kabinenga o gérer ba foyer na ye wana bazo balela. Bon to ebi pété a bala on a intérêt nini parce que ça c'est déjà ça bien. Azaka déjà bien. Donc balaki avion toni. Pour tambe dala ba sorta mitu parce que avion de tikali balaki pour abala. Bon, oui, na ebité. On se comprend. Nga eloko ko sala ngaka sokeza ya solo to batekeza solo parce que ba ebisi ba assurer ngake eza pib. Sokeza ya solo vraiment na regretter makasi parce que ana moi simoko na ba acteur nyoso tout. Na ebité ce moi sa bongwazali. Biso moto vivre yi, to vivre Vero wana. To ndimete ke le Vero avoir na kachanda ko wana donc tika. Amirtini afanda nandeti sani audio believe afanda penza Vero afanda on se comprend na bo jeunesse ça ndenga saki to masketa saki mobulu mais Vero afanda kikaka bokoli kaka bana na ye malgré wana on se comprend donc ce qui vous a bon et ça moi pas si mais bon c'est sa vie depuis qu'il na bolenge na ça saki mobulu wana oui saki mobulu boto ko sa point mobulu on pas yebi azo traîner pe na ba actrice musupe ya maboke pe abima na bango so na bi lokutana kosi ngazo na bi lokutana kosi lokuté zatin ezala nango ouais ay mana bango mais ezala nango na lo batte ponani
Si l'eau passe à la moto quelque part. Na yo ka question mambo anti ko taba artiste na éviter na yo ka souti. OK. Na yo ka souti. Ce qu'on est tant que moi c'est na minute so que ça m'a dit abiso za pipe. Ce que ça m'a ya sauce qu'on a héros viro azandeni parce que alors vous avez tant qu'on a des missions au sur elle mais m'a solo puis ba biso ka pipe. Ce que m'a solo ça viro ndetini na minute. Ce que ça m'a solo no ça viro a kanga kamtema. Kwa ndenga zalaka. Nenga zalaka mama na bana azalaka mama na bana na ye donc afanda na libala po aboko la bana na ye on se comprendre to yebi pe belé ba ya pe o boteleki kitoko eleki mais vero avanda kaka pe asimbi bendeli on se comprend pour la moni moi simso kitoko oleka vi on se parce que ye ba bala ye ba fandisa ya boti pe bana so to mona bana kitoko ba pe éducation bien donc nga pona nga soki lelo balobi keza ya solo bon aningana te azala kaka afanda lobi nde opesa biso raison touti koyoka mama na biso Gabriel Bolembo ndenga uti ko éclaircir biso dossier oyo alors asiko tomona sai na mama na biso première dame o to bengi na kombo ya mama Verona Poto na bana en tout cas ezaka pasi eza vraiment pasi mingi ko bebisa harmonie ya libala bato ezaki na kitoko harmonie et baby lisusu epesi pasi ato mona tango sese ya kota ki famille na ye mobimba na Poto vedi amemi 16 personnes mama na ye basemeki na ye bandeko mwasi na ye akota bango nyonso na Poto alors bato musu balobi saiste ya ye bakike azoke kobala na ye mwasi mususu yango wana alingaki alongola mwasi na ye na bandeko ne musu na Poto na bana na kin na bana na ye pour que pesa bango pasi te alors to yebite mais dossier likambo ndenge ezokendela ezaka pasi penza wana tomoni o eza bongo mama ya sai mama ya comédien na biso Fiston sai donc azape comédien liboso amemi mama na ye na Poto amemi mama na ye na Poto mama na ye mona Poto balobiso ni okufite yeba ke espoir ezali alors pona dossier ya sai na Dej wana vraiment epesi pasi mutu nyos ayebi ke epesi pasi malgré bato musu bazoya koyebisa biso ke eza lukuta eza théâtre eza tournage eza boyeboye tomoni ntina page ya Karine Mokonzi alingi aéchappe yango alobaka te akendeki nde kaka korepresente ndeko na ye abalaki Karine yo bongo muta represente muta kanga ye na nzoto asimbe makasi bongo ezaki bongo sai na mwasi na ye akala makasi na Dej po balobi bapesela ye dot depuis 2016 donc sai abala na Dej wana depuis 2016 na Dej wana aza na Poto aza déjà mama ya 3 bana donc tantolo ba mama ya 3 bana aboti bana wana mwana na papa na ye mwana papa na ye ti aye kokoma na bango 3 donc ce qui pena ya sai bakobota lisusu aokoma na ye lisusu na bana 4 na bulka ya mwana na tata na ye mwana tata na ye en tout cas eza pasi mi pona mibali na biso o bayoka na bango te o batala na bango esika oke kota te oke bala da mwasi o azada na bala na misatu mwana papa na ye obali ondimi na obota na ye ozala 4e papa ya bana o ya kobota ozala kwa 4e papa 4e mwana en tout cas epesi pasi makasi mama Vero courage toyoki ya Gabi ndenga pesi yo conseil ke comme omesana na bongo vana na okaka kotala te kolemba te kipe bana yo esili yongana mobali soka banjelo ka biboso monike ovandika bibayelo de mwana moya libanda telemela ngo pour que lobi ba pota obuzo bate bomoni ma Vero bande ko yamba nyos bomoni biyamba yamba place memi ye zaleka biyamba yo ka saise ya boti pembe na kazu mwana bokoli ayoka mobali na salibo ya kale kina émission à contredire siko to moni ndenge esukeli mama Vero to moni ndenge esukeli mama Vero comme tina niveau ba ke ko balele mwasi ya ko balela o saise ya bangi ata mutute ayoka ta pasi ya bana ete ayoka ta teke mwasi na ye ko sala soni e ko destabiliser mwasi na ye ko pesa ye pasi abanga ki wana te mais akendaki ko balela ye mwasi mususu e pesi pasi na internet likambo ofoma merci na ya Gabi na ndengo éclairci biso lisusu mwa ndambu na ndengo fongoli biso lisusu mwa mémoire na conseil oyo opesi mama na biso na Dej en tout cas merci beaucoup ya Gabi
nzambe wana ya lola a continuer kopambola pe kobatela yo yango wana toyoka ba comédie toyoka ki Ansiluzolo nani la duchesse ayeki kolobaloba a pona ba comédie babima na bango aloba ki tokota ki doute a père Gabriel pas confirmé que ça c'est pas un ba fille théâtre belé abima na bango donc ça c'est ça na mobulu c'est confirmé ya Gabriel a confirmé na mobulu ça c'est donc izaka pasi tika ka nzambe moko azwa fin na likambo opo pardon ya sai olembisi biso pesi biso na pasi toze ya kolemba poto ndima kiteke likambo ekoko koma bwe. Alors si vous êtes nouveau quand toloba na bino so bandena oko zappe ka ko ina chaîne na biso bi ena finano na kota na yo ka soma kama malamu eza quand ndengo fini wana koti o s'abonner o commenter o like o taba j'aime na yo donc like ma vidéo na biso s'abonner commenter appuyer cloche ya notification pour que next time tant que vous avez émission et vraiment je vous aime beaucoup. Coucou à tous les beauté love, bisous que le Seigneur vous bénisse. Merci. Sali passe. On va dire sali passe parce que mutu azaka mutu pour le pe so ba sali yo bongo ko sepelate solo c'est sa vie. So za makamba so c'est sa vie mobali akoko bala na eba simisa to minei. Eza vie na ye mo ka binenga o gérer ba foyer na ye wana bazo balela. Monto ebi pété abala on a intérêt nini parce que ça c'est déjà ça bien. Bazaka déjà bien. Donc balaki avion toni. Pour tambe dala ba sorta mitu parce que avion de tikali balaki pour abala. Bon, oui na ebité. On se comprend. Nga eloko ko sala ngaka soki eza ya solo to bateke eza solo parce que ba ebisi ba assurer ngake eza pib. Soki eza ya solo vraiment na regretter makasi parce que ana moi simoko na ba acteur nyoso tout. Na epte so mo sabongo azali. Biso moto vivre yi, to vivre véro wana. To ndimete ke le véro avoir na kachanda ko wana donc tika. Amirtini afanda. Na dit sani audio ebeli véro. Afanda penza véro afanda. On se comprend. Na bo jeunesse ça ndenga ça to masketa ça ki mobulu. Mais véro afanda ki kaka bokoli kaka bana na ye malgré wana. On se comprend. Donc ce qui est aux bongo et ça moi pas si mais bon c'est sa vie. Depuis qu'il y a un bolenge na c'est ça qui mobulu wana. Oui ça qui mobulu boto ko sa point. Mobulu ko pas ebi. Azo traîner pe na ba actrice musupe ya maboke pe abima na bango. So na bi lokuta na kosi. Ngazo na bi lokuta na kosi. Lokuta zatin ezala nango. Ezala nango. Ouais. Ay mana bango. Mais ezala nango na lo batte ponani. Si lo pas na mutu moko quelque part. Na yo ka kesno mambo anti ko taba artiste. Na ebite na yo ka kesuti. OK. Na yo ka kesuti. Ce qu'on est tant que moi c'est na micho so que ça m'a dit abiso za pepe ce que ça m'a ya so qu'on a héros viro azandeni parce que alors vous avez tant qu'on a des missions au sur elle mais ça m'a ambassadeur puis ba yiso ka pepe ce que m'a ambassadeur oui ça viro ndetini na minute so que ça m'a ambassadeur no yeb ça viro akanga kamtema kwa ndenga zalaka mama na bana azalaka mama na bana na ye donc afanda na libala po aboko la bana na ye. On se comprendre hein. To ebi pe belé ba ya pe o botele ki toko eleki mais véro vanda kaka pe asimbi bendele. On se comprend pour la moni moi si mso ki toko oleka vi. On se comprend parce que yé ba bala yé ba fandi sa ya boti pe bana so to mona bana ki toko ba pe éducation bien. Donc nga pour nga so ki le balobi ke za solo. Bon, aningana te azala kaka afanda lobi nde opesa biso raison.